asalaki sentiment na ye moko selo ye alobi alingaka sala baise bongo nde alobi na leta fala sala baise ye pe donc baise yango siko ya yelaki yango na ndenga mabe. Avant on a banda na sengi na no merci na mama top et puis ba esquisse pena na nyonso elekaki na ba propos nyonso bolandaki na ba internet par rapport à ndenge na lobaki na mama na s'excuser pour na sengi vraiment mama top merci. Na mama mais oya milamu ni camarade ya maman ni camarade ya ni comment on est d'abord les sous na misu baza libre ça soki asali mabe ndeti ndenge alobi ki aza ba video ya maman top mtakala so pene bimi mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vous nous captez de partout dans le monde. Merci de nous faire confiance, surtout de renouveler votre fidélité voilà, dans votre service Nabiso. C'est dans la compte et émission Nabino plein des acteurs. On fait l'effort de vous donner des informations précises à temps réel, surtout. Concernant l'artiste Nabino, il y a théâtre et puis il y a cinéma. Alors aujourd'hui, l'autre fois, Tomata Kingwende, par rapport à Sija Maman Top, qui était donc victime, il y a calomnie, je vais dire. Il y avait un artiste comédien, collègue Nae Amoussala, où il y a un acteur, il y a un groupe Sinar, que Lola Moucheni, des babins araye. À l'égard de la télévision, à tenir qui propos mon co SCP, ça qui m'occulité. Bisopé, étant que banaliste, hein, to côté la qui ont gwende, to robé la qui ont ndengezalaka. Mais on a été surpris après quelques jours que l'artiste Wana Azala qui arrêté. Maman Top apporta qui est plainte et tout, sambi ndengezalaka. Les lotoé na commune ya Lemba, toza awa na tribunal ya Lemba, place Maman Top a salaki plainte na ye. Papa Lola, Monsieur Lola, Moucheni, artiste comédien, je répète, oh salaki émission et ningi saki moi moké parce que bino peka mbobenge biso talakuna marambo indaki. Place Azali, donc il a déjà fait des jours. La loi c'est la loi, on ne peut plus rien. Il est déjà ici aux arrêts, mais là, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. En bas, qui n'a côté sans que Bino bose à l'averti, donc tout côté ensemble na Bino de passer au fait. Est-ce que bon libérer les lots parce que Maman Top a ça déjà derrière la caméra. Tu as l'impression Maman Top motivation n'a pourquoi on a mis les cas. On aura à lui poser des questions et Maman Top également. On peut me pilipili na dossier ango. To make un post wana bana Maman Top sa biso pourquoi batie kana c'était pourquoi makamba comédie comme kolalo la il faut justice miable entre bango association ba comédien musa nango ezalaka nini. Donc voilà tout ça to make un mom ki ko solo lango. Je vous laisse suivre continuité à interview na biso ya journal Elo ngwende spécial terrain et puis je vous retrouve pardon juste après.
Comme je vous l'avais annoncé au début, je suis avec mon coya bana ya maman top. Au fait, va porter Lola plainte. Or, exemple, Tumbola, je veux dire maman top na internet. Pourquoi seulement ya Lola va s'enflammer boy? Je suis avec Dada, je la présente. Ça va Dada, bonjour. Bonjour Falon Bito. Moi, je suis artiste et comédienne et puis journaliste. Aza mon copain le rôle là, il y a bana ya bato ya baligara na télévision. Dada, tu as vite fait parce que tout ça a déjà na parquet, na tribunal d'ailleurs. Banda ka la mère Batumbola raye. Pourquoi quand il y a Lola, hein, ou aza moko ya artiste ya groupe Sinac. Il y a yeka ne boké porter plainte. Il y avait quelque chose na basé na do quoi. Non. Et le problème est à la quitter. Sauf que ba finga kana bango. Mais oh ya hier a mimi likolo. C'est-à-dire donc à déborder. OK. Tu comprends? À déborder mutum susu. Batum susu balobe la poitrine en fait ça bien. Ah, alanda biso na nas tout. Ala ta mabé tout ça. On comprend. Effectivement biso moto be que maman la ta nas tout. Tu vas toi lobi bongo. Toi non est-ce qu'on a coucou. Tout s'en charger na maman. Mais oya milamu ni camarade à maman, ni camarade de papa, ni comme on est à bout les sous na misu. Ceux qui 7 ans yango le monde akete. Du coup ko yango le loko bongo tout monde qui yango sané à toi. Obi année o t'as pas fini comme ça. To yango bato balobi bato monyango d'ailleurs flou parce que afinga mané déjà ta même afinga na ndeni ya yende bokalisi. Comédien idéal les quand TV lobi ke malama. Comédien ni déjà les quand TV lobi ke nazana ba photo maman top yamtaka dans 48 heures dans ça. Na ben site nyo sazo. Bato so alba mamba poto. Bato so alba mamba batolo. Ozomona. Mais à déborder. Ya à déborder. On bino bana bosiliki. Si parce déjà to silika ki l'anniversaire à Mbali Osombo, lundi mafuta mtaoye ba masolo. L'anniversaire à Mbali Osombo, ninga moko boye. Asala déjà direct na ndenga mabe na komba mama. Tellement maman solo déjà na Mbali Osombo ba meki ko solo la ba mi balé. Ba solo le pena journaliste wana parce que je sais que tu n'as pas kombo na été. Ndé tozo ki décision jour wana. Quand tozo ka net décision na kombo ya fille. Prochainement la fille sera salée lisusu parce que on va déjà 2 ou 3 fois chroniqueuse ya Kinshasa. Chroniqueuse voilà. Soka salée lisusu to sala nini to kanisa. Quand on laisse maman te ezaka yete. Mutu nyonso. Oyo loba makambo na kombo no ya mabe to sala ni to kanisa parce que na pena likaka te bito linga pena ko fingati. On a na caméra na caméraman na chaîne nga. Na ko lomka pelo na ton na sa charger na bitodi. Le be ko na sa charger na ba fiu ba finga na biso to finga te to ko kanite. Quand on mais est-ce que tant on fait un moment où quand ça qui aïe que bon mon que ça se connaît zo pour bateau batala biso oyo baza tellement maele d'accord tel siko yo ça qui mon tout to ba nekozela na mutambo azwa mite mususu aye abimeka pouf. On sait que déjà on lancé message dans bateau bana ba projet au finga que basa batata bana maman top comme bon au lobby ato fini to bika comme ni ndenga mabe. On a été menacé bateau au bateau pas ça makambo basa livre ça ça qui a sali mabe ndeti ndenge alobi ki azana ba vidéo maman top mtakala so pene bimi mama na kolongola ba micro nyonso na soni na ke mais le coup les athées ozo loba na makambo oyo eloko ezate et puis mon titre ba tiene émission bato ba croire d'abord na titre ba croire na makambo ya loba ki je comprends bien bo porter ka lola plante na chaîne na journaliste azala atene mais na journaliste Hakim na journaliste mais quoi ba lola bo bon makanisa Yves il va me sauter mais ma kangi babi yo ne mati et babi ngate ngaite d'accord donc ça là qui na journaliste et puis parce que il faut respecter quota il faut tout respecter ma maman on a l'homme subiso na biso ça peut passer mais respect fait dans la au hasard président au hasard papa au hasard maman et arrive pas déjà ba fingi mère ba s'en charger la mère na rofinga ça c'est un peu trop de passer et tout moi les cas s'en charger na mère boy mère est-ce que moi autres quand on sala parce que rofinga un peu comme déborder tu autika ya papa ko fa 16 ans to koli na kopo afutela ndako na kopo oliaka na kopo bala batangi ba université na kopo bozala pe na lemba ya solo parce na ngaba po to ka loba ke lemba to na terrain mi fait il faut poser ni sunda te makambo lo ba makisiko ya de temps to bolonga na ebité te to ka na terrain mi fait OK d'accord ko futela ka bo changer mais to ba kaka lemba to zai na vemba to zai na chopo ya msimta ya mingi
basera na yam sina bamdir bambando ya trop bablandi bamafuta bayebi tolongwe toye tokomi na terrain Condé Bokangi, il a déjà fait 2 jours, donc 24 heures. Oui, 24 heures déjà. Concrètement, vous avez décision. Faut juste que là, tu sur la boisson, on a 4 secondes. Né toujours sur la bouée, président Caleb, aïe qui même pas. C'était hier, des avec information voilà. Ils m'ont pas un problème, n'a été en Guinée que ça m'a ramené. D'ailleurs, il y a information là. Contacter directement maman. Après, on a tant. Aïe nanda ku, aza vraiment dessus ma caisse. Parce que à Koki, à Lobi n'a Koki jamais en aucun jour. Tinda tout parce que d'abord donc ayeba était même que Bokangi ça ayeba qui même pas d'abord un nani milambo aza avocate pour nani président Kaleba tinda ye ake kolobelela ye likam donc aza vraiment dessus parce qu'il n'y a ba grand frère na Julien na Julien bazaki na avocat na je crois c'est comme ça avocat groupe bazaki wana bazaki vraiment na sengo atamuki parce que data s'il vous plaît Maman Top Bazaradia n'a antécédent le président Caleb pourquoi Bazala on a problème problème oyo et outi wapi après procès il y a président Caleb na Elise président qui est poto oui nous je crois bien yo po yokaki que Akimi na poto ouais parce que ayebaki que le 21 octobre ensemble boy boy Akimi neki ko sala émission ya mbutu ya maman Gabi Gabriel ayaki na ndako toujours maman sala émission na Gaëtan moi na maman Gabriel maman ici annoncé émission en Lubu Yolamba na sala lisusu ba émission na kokate boy ko lamba ezwa ngata temps to le bega muke par rapport ya Kaleb Nenga Kimi maman bi Kaleb Kimi Akimi ya koki $100,000 on a avec Kaleb Kimi voilà ya Gabit ai sa maman président Kaleb Kimi a koki $100,000 te boy maman bi atanga pe nenga na Kima na ça na $100,000 en pleine émission OK atanga pe na koko kima parce que naza na $100,000 te comédien moko te hôtel makalo baki aza na $100,000 ya futa na monde baseki après Kaleb oki ne baleki eleki bien moi nango soki pa landaka émission parce que et où meli na poza Kaleb auti pe poto aye to comme ka bo to yo mo OK donc il y avait pas de problème non zaina on a problème te président Kaleb tout à lobby tant émission kota ki bato bakoma benga bato basongi songi ye mo bato basongi songi ya o baloba ka mabe ya bato okine mata pa fingo mais tant à vérifier émission à comprendre que mabeza ki et lo ka mabeza ki tabi yango même na benga na ngayo te parce que na mona ke lo ka mabete ali aka monengi nini milambo ko ki ko bima pona ko lobake a défendre nani Kaleb pona ni ya fingi Kaleb. Alors il y a un message que tu pourrais lancer déjà na bandeko yo vi na bango za ofinga ko s'en charger na batnanet d'une manière générale non rien ça va bon l'autre on tombe toute une éducation oh finga continuer go et puis mamba okangisa ite ba musicien non ba komoni ko koti yango ba komoni pe ba koti ba blending mafuta ba yam siambe ba chic muka bazala pe ba ba funda ba oh et comment les gars bongo ya tsenga pe na finga fundanga comment ça va être au fundi ngapé parce que respect faut que tangana encourager bato ba finga na bango état de droit ezalité yo finga na yo premier ezate justice ezawana ngana to ke samba kaka devant justice ba ope ba finga te ba sala musana ba onde bino lwa biso to finga te to continuer pe ka bongo yo pesa mikolo yo pesa ba baza mikolo asokola mai ye mo ka te maquillage ye mo ka lekne te ba ndo finga ero yo pesa conseil déjà fait qu'il faut lancer des messages ba kinga ko finga ngati nga kuna finga yo tika na okutu ba finga oh là là ko funda pesa likambo c'est-à-dire quoi il dépense it bagenda ko luke bi po bazwe u meli o wando luke kala ya finga lelo mission kota lelo mamolo na 5 to gena to funda to koma la parquet non ba fongoli te to fanda libanda na mama ti ba avocat ba biso to ba kutu to funda na motiver maman na degré zéro maman yo penam to sala na bakanga na ngaku to bien principe ya wala nzinga mama ma pasteur za kama tata abi ko tikate mobile na ngaza libanda to na ba to libanda to na ba bokilo maman za ba bokilo na ba misusu baza libanda bino bota bino combien non dala boza combien 5 bino so 5 déjà ba majeur aza pe en plus na bakoko bakoko pe basiliki bakoko ko balobeli lobi kutu tonka babi ke o ba retrait plainte ba boyi akeka parce que apena ba la kisaki mabe na moko la kisaki yango et puis c'est que tu faut faire top amont dans $100,000 bino bo mo déborder na 100,000 wana na lobaki la justice là va vivre ba magistrat va faire amende 100,000 réputation moto basomba raté et puis le même côté internet c'est à mi monde entier diffamation tout ça sikoyo maman bi 100,000 baza yango te ni tant to ta pe famille ba olela bo maman bi alongo yango
maman Kaleb a fait 10 000 pesos. Tout le monde a famille président Kaleb a télé c'est la famille. C'est la famille, surtout président Kaleb. Au acte président Kaleb a sali ya roya ko kabino et tout, ko boma moto ko kitande ko na mwasi motema. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce qu'il y a des gens qui bakangi mutne pas te kaliba to ke non kali. D'abord je veux dire que bato belé bakani sineti keza président Kaleb par rapport à l'émission top yende mutatinzi. D'abord eza fausse information parce que président Kaleb en aucun jour a si maman ko tabi banda na botama na on a beta ta moi cité. Non on a fait à moi cité. Non non ko finga o teningi top si tu ningi to sala na yo. To sala ba blague et puis finga linini en dehors à caméra voilà. Et puis finga linini. Tout ça dehors. Tout ça dehors. Ah yo lo bate. Au moins comme on refait comme tu es comme ça. Tu es hein, tu as tout ça. Il ne faut même pas parler parce que parquet. Faut qu'il va là pour rentrer scolaire. Maman, rentrer scolaire est faut ça qu'elle va bien maman. Jamais et puis ici na dada yo yebi. Yo za la parler, tout ça la parler, on se tout ça ngai yo yebi. Nous a moi na ngai bona bingada. Na ese maman pour ça qu'elle va ko sala route. On les a les gens dit ba tu peux no benga c'est que Kaleb mutatindi. Bato ba benga pe ba comédien pe. Oui ba comédien ba bise que za Kaleb. Oh, non c'est que entre ba comédien pe mo ba et ça là bon ba comédien ba nem ba boma. To boma na ka biso na biso. Oui, on ba comédien moté. Te on entend des. Wa benga ki pena que non Kaleb mutasali. On a benga maman isa ka intel bengi. Pine ba comédien ngo pesa moto kwa ni nzambe na nga. Tika msupele ika boy, pesa ba conseil. Hein? Taka président abia atinda ki mwana na kudu ayo senga pardon mais yana été ando banga to président abina tinda ki akende ko senga pardon qui n'est pas moment top senga pardon mais ayana été mais la justice a sengi pardon voilà na rosa autant mingité parce que maman top ça juste derrière ba mir place tozali baza na kati ya tribunal c'est le temps de prendre l'artiste Lola en interview elle sabiso peut-être impression naie par rapport à Marambo. Parce que c'était pas la première fois à bimisa ba propos ya bongo na boya lo ba kofinga bo comprendre nga OK c'était pas la première fois à bimisa ba propos ya bongo et que voilà bakanga et peut-être c'est la première fois tout quand tu ba moi mon qui loro ya une moi des jours à sali sur 4 jours hein? Et puis on va prendre aussi l'intervention de Maman Top. Je vais conclure à la fin voilà. déjà kuna na tribunal ya paix oyo ezwami awa na mboka ya Lemba oyo ndeko na biso afingaki yo makasi biso moko tomonaki na baetando ike alobi ete kutwaki mosika aza na ba vidéo ya moto akala mama na biso personnalité na yo ezalaki étalé on a touché même na ba makambo bakokaki ko toucher te lelo verdict eza ekwei na kati kuna bo uti bo sololi ndenge nini poto monio obimi ndeti na mwa esengo oza pena na makasi na nzoto merci beaucoup na uti na kati kuna totali vraiment bisika to uti musika to moni que vraiment toza famille Kaleb aleki na nga wa respectaka nga alingaka nga et puis na kati ba makambo ngo Kaleb azate to vérifier to moni que Kaleb azane na kati te donc mwana asalaki sentiment na ye moko selo ye alobi alingaka sala baise bongo nde alobi na leta fala sala baise ye pe donc baise ngo siko ya yelaki ngo na ndenga mabe to uti na leta pona leta kutu balobaki fo bakanga ye puisque
basengaki amende 100 000 $, balobi kofinga mutu na TV net na internet bongo selon la loi babimiseli baarticle wana fallait dédommager nga na 100 000 $. Mais kota la famille, kota la maman, kota la situation tobomika moto naza mama ya bana na kitisi na se toza pe bana na nzambe asengi ba pardon afukami asali nyonso oyo akokai kosala nayebisi président Caleb mpo na yo nazolimbisa mwana wana nazolibere ye et puis nazolancer tout le monde zala chroniqueuse zala chroniqueur zala journaliste ou bien acteur ou actrice na kombo na nga kaka na ndenga mabe la porte est ouverte pour na tout le monde akoleka pour na komba mama top trop c'est trop zala oyo koki kozala na titre na yo mwana oyo alekaki alobi na ana mbongo te nakoki kokangisa ye te mais bisika babimisele bato babimeli azaki na ide wana te a changer langage nazoloba tout le monde tanga komba mama top na ndenga malamu soki oye mpona kosalir lisusu en tout cas eloba Kabila fini la récréation fini vraiment la récréation la porte est ouverte pour na tout le monde akoleka lisusu mpona kombo na nga je crois mwana wana bientôt la azobima lobi ezalaki pa ke makala kamia makala yaka lobi mais président Caleb en tout cas na respecté pe na tosi parole na yo dépense na nga kuna salaki na dépense au moins $500 na nga pona kokangisa ye na bomi moto na tiki yango kake lega ya problème te nzamba yebi ba façon mosusu akozongisela nga po amanda yango ana eloko te ye moko azolela na ana eloko te mwana yango azoya a démentir pe liboso ya internet bisiko oyo afingelaki nga aya aloba pourquoi etindaki asala bongo lokola ya lobi eza bese aya koloba lisusu bese yango pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, maman top, moi j'aimerais ajouter ceci. Lorsque au kangisaki moi na yo, on lobby que président Caleb pour na kinde on a bino mbale. Après na souka aussi ko moi mo ko changer que na minute au comédien nyonso oya ko finga ngali ce qui est arrivé que comédien moko a fingi. Et ça li que bozaka na relation et bien na président na EP sur ça même procédure. Voilà, au moins nini. Déjà maman top na TV moi 2-3 baleka de ba finga. OK. Surtout ils en a fille moko linga kombola nga trop. Chroniqueuse to. Aza chroniqueuse. Alinga kombola nga mingi. Na tika ye asalo bien on banda asalo bien ata 2-3 fois. Na moni comme habitude. Cette fois-ci en tout cas la porte est ouverte. Tomando kena bango. Artiste ba contacter papa président Caleb Boma moto. Ebele ba contacter nga boma nga lobi non. Réputation eza salut. Biloko mwana ya lobi a débordé. Ti lelo poto ku tezo benga nga ba misu ba lobi kangisa ye mais bolimbisa toza bato. Na moni so na tienne esika pasi mama na ya kokufa po azotambola kuna ordonnance ya na mbongo ya kosomba même pas bakisi. Alors il faudra to boma to abana na nzambe prochainement muto ko yasima na ye na salika bopo ete ya epesa leso muto ko yasima na ye nda ko ela libabe ye penza to kokene jusqu'au bout. OK. Oui lola to moni auto bima na tribunal pour essayer to ka kiki bakanga kiyo maintenant là ils ont liberté provisoire to ba retirer plainte mais un peu que biso makambo leki na kati. Bon, ils ont d'abord liberté provisoire. Donc, avant, on a banda. Na sengena nous merci na mama top et puis ba esquisse pena na nyonso eleka ki na ba propos nyonso bolanda ki na ba internet par rapport à ndenge na loba ki na mama na s'excuser pour na sengi vraiment mama top merci ala ki si vraiment mutema ya bo mama ko retirer plainte c'est plus ko limbisa nga po c'est pas facile pour faire na beta 2 ans de prison. Là c'est un peu ça. C'est un peu ça. Batunsu ba redouter la ngompe exacte parce que outi kuna na kati nde ba lokola ba libérer yo on dit mo bo maman to kaka juste toi pression ba tie yo to c'est tu oso démentir makambo wana sincèrement. Eza pression to moni nazano na groupe où eza bien éduqué le on a blingi na bébé sa réputation à président nga Caleb Tukebana et puis réputation à vice président nga Gilet puis à maître avocat nga maître Mar au moni eza na parent monté o atinda ramona na afinga to asala mabe. Donc président nga Caleb esquissé nga limbisa ngizaka par rapport à bisala sala biso bana tozara na ngomoni okobota bana me bana nyoso babima ndenge mawoti mwana zana ndenge ne me parents lembara mwana ti. C'est ça. Voilà ndeko na biso na ba vidéo biso to bandaki kolanda. Sengi mama top pardon na ba propos émission na salaki nyonso na lobaki wana eza nango mensonge ezaka par rapport à ba best to luka na bandenge internet mama top alimbisa nga epa limbisinga déjà alakisi vraiment mutema ya kibo mama posoka zalaki mama te ndi MC lingo kende na bandenga mabe mais alakisi pena mutema ya kibo mama et puis na sengi pardon na groupe Sinak Mobimba
na président Caleb Toukebana et puis vice-président Nabiso Gilin et puis maître Omar et puis na ba fanatique Nabiso nyonso ya Sinak o ba traita kinga mabe que président Caleb mutatinda inga na finga tona lo baba n'importe quoi jamais na papa moko te atinda ramona na sala kuluna to atinda ramona na aloba mabe donc na sengi vraiment pardon puis na sengi pardon na grand frère na pasteur Gilin Pai na end pozaki mutaliboso abenga nga lobilo la komoko cha mama na ofifilo la na passe donc c'est un peu ça et puis na pesi ba remerciement na magistrat Ntimba Nkunga Mpasi donc na nyonso basali po na nga pourquoi pas Willy Mouché Nico Damboka na musika donc voilà merci voilà. Bishima, Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH/Sida, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingo komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Voilà, c'est la fin de notre numéro. J'espère que vous avez compris comment est-ce que Marambalelo est procédé. On a fait de notre mieux pour vous donner l'impression, réaction, pardon, il y a Bana Maman Top, en tout cas, par rapport à Ngonessi, il faudrait que j'ajoute quelque chose. Et on a vu sur le message de exemple à suivre. Na bandela toujours ce que ça au CPLT na likambasa lieu que ça na posa on s'expliquer le roi a comme au tribunal pas de souci mais épargner le kuta épargner au fin et puis mingi épargner combat moto et ça ko banga moto ngote me ya ko banga na nzambe na mibeko puis mingi même au le ka on internet tu as besoin de te faire remarquer faut éducation no ya ndako benda ko mwene lamba ba parents ba ko finga rater libanda c'est pas seulement ba caméra ndé ça la rakito ko mama muké na ba moite. J'ai vraiment aimé surtout réaction. Il y a Lola, la façon dont il s'est à s'excuser parce qu'il y a des gens pour moi malgré que mon occasion continuer kaka en étant libre mais à s'excuser. Il y a des gens qui imposer qui est non. La propre consentement là est à s'excuser et je pense que Mikoya to mégalement mieux aux années na plateau tout sur la main ndenge za kaka as artistes comédiens bah c'est comprendre. Comme ça, on peut polémique. Caleb Mama Top, pour comprendre par rapport à la réaction, par rapport à dire qu'avant, l'antécédent entre deux artistes, déjà, donc tout le médicament qui est effacé pour bien moutonnion. Je remercie tout le monde. Surtout les banana bisou na débiti, na générique à souka, nanangabe maman surprise, hein? Nanangabe maman surprise depuis la France, la maman de Jemima, là où repose le cœur de tonton Alain. Je vois également Tété Yondo. Mon ingaya génération nangateo. Tété Yondo depuis la France, je te salue. Je salue également Black Line, Glody Mankoulou, ma copine. Deuxième personnalité. Black Line, Glody Mankoulou, deuxième personnalité, la maman de ON et de NJ. Je salue cet homme qui fait à ce que notre couille à tout moment amoureuse naïe. Je te fais des gros bisous, tu sais que je t'aime et que je t'adore. C'est tellement costaud, moulaï, boyé, t'es un moins clair, moins clarté. Il est en tout cas très beau. Preston, le prince du trône suprême. Preston Joyce Jaffet, je te salue mon fils, là où tu vas me suivre.
les grands garçons de maman. Et voilà. Je vois également Michel Lanvo, le grand saoudien, depuis Lausanne. Mon vieux Matou idole, Zaranangwende à Suède. Hein? Occupé, marié à Madame Déborah. Mon vieux Matou, je te salue. Oh là là, laisse-moi tranquille, laisse-moi quand même saluer l'excellence. Hein? Son Excellence, Monsieur l'Honorable. Son Excellence, Monsieur l'Honorable. René Kabassé, les Kabachou. Je te salue, place au depuis BXL, le président de la nouvelle vision de l'IMET. Son Excellence, Monsieur l'Honorable. René Kabassé, les Kabachou. Voilà. Est-ce qu'on a biso, Mbote Belé. Et je dis joyeux anniversaire et réanniversaire d'avance à notre coordonnateur. Il y a une nouvelle tendance télévision. Les devoirs nous appellent, combien j'aime bien l'appeler. Les papas de Bana, papa na Brian, l'époux de quelqu'un. Lui c'est qui? Alain Délé. Un réanniversaire à toi d'avance. Nous avons fait la sous la porte. Ça va idéologie. Hein? Parce que tu Mikolo, si c'est clair, quand c'est net, donc c'est une nouvelle tendance. Je vous aime bien, que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse notre pays. À la grande équipe technique, Moussala Bossala Kitoko. Donc, merci beaucoup à Gédéon et à Jordan, nos deux petits soldats, donc nous avons ensemble. Bye bye.